Rwanda andimi kozonga na table ya négociation ya sommet ya Luanda après visite ya émissaire ya président angolais Joao Lourenço, ministre ya affaires étrangères angolais ya moni Paul Kagame côté na ye alobi que République démocratique du Congo pe bazali koluka ko déstabiliser pouvoir na ye ba détail bokolanda na édition ya lelo côté na bango. Opposition ya République démocratique du Congo va prévoir manifestation ce 20 décembre balobi na ba autorité to pe ba informer ba autorité que manifestation na bango et kozala à travers la République du Scagnoso pour na côté la révision ya constitution. Ba chauffeur to pe ba conducteur ba réclamer que prix a permis de conduire ezali likolo boyebi malamu que le 25 novembre ministre Topé VPM ou ateli makambo ya transport ayeba ibon ko lancer campagne ya ba permis de conduire ya sikakasi ba chauffeur balobi prix eleki likolo sali ba réclamation mususu oyo bokolanda na édition lelo. Paul Kagame andimi kozonga na table ya négociation ya masolo ya Rwanda après visite ya émissaire ya Joao Lourenço, ministre ya affaires étrangères angolais akutanaki na ye kuna na Kigali ba détail bolanda na reportage. Na interview na ye oyo akordaki na TV5 sikanini ministre ya affaires étrangères ya Rwanda a confirmé que bazali prêt pour na travailler na ntina ya masolo oyo etali kimia awa na Afrique. Donc masolo esengeli et continuer na République démocratique du Congo kasi pour na absence na bango na ndenge baboyaki ko participer na Angola mokolo ya dimanche ezalaki ete babetaki masolo plus de 9 heures na délégation ya République démocratique du Congo oyo bazalaki ko discuter sur notre oyo ba facilitateur ba pesaki bango pour na koloba ete RDC azali prêt ya kosolola na ba rebelle ya M23 kasi na yango etindaki ete ba discuter na délégation ya RDC loko la solution ezomaki te ne ba boyaki ko participer pour na ministre des affaires étrangères ya Rwanda monsieur Olivier Ndongere ye alobi ete RDC ezali ko travailler pour na ko déstabiliser pouvoir na bango. Président Félix Tshisekedi Tshilombo na batu na ye nyonso tu bazali ko tambolaka partout na monde entier pour na ko panza sango oyo ezali ya solo te makambo oyo bazali ko bambela bango surtout mingi République démocratique du Congo ba organisation ebele na ba groupe citoyen oyo ebi na ko créer ya ba wazalendo ne bazali ko luka ko déstabiliser Rwanda. RDC azali ko coopérer na Uganda Bena ba occidentaux misusu oyo akoti na kati ya armée po babebisa mboka na bango na yango bango baboyaki kosolola kasi loko la ministre ya affaires étrangères ya Angola kendaki kuna ne bandimi ke bazali prêt ya kosolola tozali kotelela pe tozali ko jimele masolo oyo ndenge nini kosuki. Opposition ya République démocratique du Congo ba annoncé manifestation contre révision ya constitution le 20 décembre oyo ekolekana ndenge nini ba détail boyana na reportage ya Faso Kirobe. Lokola congolais asila koyeba alingi liberté na ba province nyonso na bisika nyonso poto sangana poto za la contre projet oyo ya kobongo la constitution topé ya changement ya constitution. Bango balobi bakotikala kolemba te bakokitsa maboko te po na likambo oyo etali projet ya tata mokonzi ya ekolo na tina ya ko changer topé ko réviser constitution ya République démocratique du Congo selon ba membre ya opposition bango bazali toujours côté lemela ne ba informer na ba autorité ANER, la police, pe ministère ya intérieur, nantina ya manifestation oyo, esengeli esalema le 20 na etandi mobimba, ya République démocratique du Congo, pona koboya, ma nyonso tu oyo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, azali koloba natina ya ko changer ba article misusu ya constitution oyo ezali ko déranger pouvoir na ye bango balobi ete nyonso wana ezali lokuta ezali mingi susi na ye pona koluka ko vanda na mokonzi tango molai selo bango ekosimba te ne communiqué oyo ezalaki signé lokola congolais asila koyeba alingi liberté na ba province nyonso na bisika nyonso poto sangana poto za la contre projet oyo ya kobongo la constitution
topé ya changement ya constitution. Lancement et la campagne pour RDC et siège na Nations Unies et Salemaki Bongo et Payi. Il y a ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, paix, francophonie, pote, République démocratique du Congo. Aïba Bongo Kotombola, les sous Bongo na épée Kozala et si kaba décision, ils ont makaba détail pour la nana reportage pour y a façon qui De 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, notre pays se porte à nouveau candidat, soutenu par l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Lancement officiel ya campagne ya promouvoir candidature ya République démocratique du Congo na Conseil de sécurité ya Nations Unies et Salemaki mokolo ya lobi mercredi 18 décembre 2024 et pas na yemoko ministre d'État, ministre ya Affaires étrangères Madame Thérèse Kayikwamba oyo azalaki liboso ya ba représentant diplomatique ya République démocratique du Congo oyo bayaki koyoka message na ye esika nini abetaki sete koloba ete esali 3 décennies République démocratique du Congo asiégeaka te na Conseil ya Nations Unies na maimatali sécurité na yango esengeli RDC na ngonga oyo et porter candidature na yango pona kotala ete RDC lokola pays oyo à travers mingi na maimatali kimia na kati ya Afrique mobimba surtout mingi ko régler na ba problème oyo et taliba pays mususu na yango et pesi nzela ete RDC azala capable ya proposer candidature na ye lokola membre ya Conseil de sécurité à Nations Unies. Yebete République démocratique du Congo azali na soutien ya ba organisation ebele oyo ezalaka na Afrique lokola Union africaine pe SADC bango nyonso bazali na sima ya République démocratique du Congo pona candidature na ye na kati ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Après 10 jours, il y a retraite scientifique, peu de travail. Il y a des agents, peu de cadre, secrétariat général, il y a ministère, il y a communication et médias, qui ont déposé rapport Nabango et pas il y a ministre Patrick Mouyaya et les canadiens qui ont des détails. Voilà un reportage. Na Cléophas Malaba, secrétaire général, na ministère, il y a communication et médias, ministre Patrick Mouyaya, Betaki Masolo, il y a document Oyo. Et qu'au régir cadre institutionnel, il y a secteur Nabango. Agent et administration, il y a communication et médias. Se retira qui dans Bandamungu du 20 au 30 novembre pendant 10 jours pour réfléchir sur cadre organique Nabango. Oyo et qu'au fin de sa désormais administration, il y a communication et médias. Cléophas Malaba a pessi le ministre Patrick Mouyaya. Oyo Azala qui est le directeur et cabinet na Nicole Yaza. Document final contenant rapport complet de structuration ya sika ya ministère Nabango. Nakati ya document oyo ndenge nini administration ekosalama na ba niveau nyonso na niveau national pe niveau provincial. Il faut qu'on retenir que nyonso esalemaki elongo na secrétariat général ya fonction publique. Modernisation et administration publique ezali kokoba ministre Patrick Mouyaya côté naye azali kokoba kofandisa masolo na secteur naye po azala toujours à jour pe azala na longueur d'avance pambate communication na média ezali na musala makasi na gouvernement oyo kumbami na premier ministre Judith Suminwa sous leadership ya yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. Oui! Pour Étoile Agency APC, cadeau na client na ye na fin de l'année oyo ekole kanandenge nini bolanda. Transformez vos rêves et vos idées en réalité avec l'imprimerie Pro Étoile. Nous sommes fiers de vous offrir une large gamme d'impressions sur tout type de support. Nous avons ce qu'il vous faut à des prix hors concurrents. T-shirt simple $3, Lacoste $5, chemise $12, chasuble $3, gilet $15, relap $49,9, base $5 le mètre carré. À l'ancienne galerie présentielle au deuxième étage, local de M4. Contactez-nous au +243 85 25 77 259. Pro Étoile, votre partenaire de confiance. Au Tikilelo. Ma conducteur ya République démocratique du Congo balobi que prix a permis de conduire ezali likolo makasi bakodi ceux qui bakoyi ko revoir yango pe ba réclamation mususu et salemi à travers reportage oyo faso Kirombe a proposé biso.
eleki déjà 7 ans depuis basuspendaki makambo oyo ya kopesaka permis de conduire epai ya bakumbi mituka bakumbi tukutuku awa na République démocratique du Congo. Nde ministre ya transport pe voies et communication Jean-Pierre Bemba Gombo a lancé le 25 novembre officiellement opération Oyo Yako retiré ba permis de conduire. Ba permis de conduire Oyo ezali biométrique. Oyo ezali na sécurité mingi pona moto Oyo azali na yango. Kasi différence ya ba prix ezali na ba catégorie. Ko banda na $38 kino na $91. Oyo ezali pona ba kumbi bituka ya minene basengeli bazwa. Kasi awa na Kinshasa mingi ba chauffeur pe ba lobeli yango. Naza chauffeur na ville Kinshasa depuis 69. Na sali musala mo mingi. Mais l'air biso to bandi musala oyo permis to zo sala on a test. To sali test c'est pas comme ça un chef na pongabi. Soko suite ba peso permis provisoire. Si mandé soko suite ba yo peso permis nani définitif. Mais si quoi, na prio bien botier, et ça qui n'est pas noté. Prio botier et l'équipe mingi. Bon nous comme moyen, tout comme rancher côté à prix. Pour tout ce moyen que somme pour bon pensa. Donc na prio na toko côté. Atu mingi toko somote. Netinga na sana permis kala. Si quoi, na sana on yango ko tout l'accent. Permis kala yango. Et si la valeur. Si on a son na prio na Yawana sengi baba konji atuka bo sala tout penza o timine permis wana o to somo ko somo tala ngana komi koko tala asna j'ai 74 ans do li sekité to leki ba stade belé me makamo bona to monate na permis nazana esengo ote 7 ans passé yango to tambola bongo sans permis de conduire. Mais dis-moi que la première sika est à conduire. Oh, le que non, il est bien sécurisé. Tout se peut. Même des conditions, des yangon des bâtiments, n'a plus des bâtiments, des yangon des examens de colo. Test, examen, n'a eu doyen. Plus de 30 ans dans mon salaire. N'a que ce test, pas tester ngaï. Non, bah dossier pénal est belé, pénal, bah c'est une bango yangon té. Parce que on pénal, bah dossier belé. Peut-être que le système va lobby à banque. Il faut qu'il y ait une banque qui peut qu'on a peu, il y a personne qui fait un fixé. Le prix où l'État a fixé, il y a une autre banque qui peut qu'on a peu, ça va prix naïe. Pendant qu'on a un examen, parce que c'est $15. Mais si on a une banque a tiré $18. C'est différent. Oh, c'est qu'il va le avoir un prix exact de Malamoko. to somba ba plaque ya mboya kote combien la mboko eloko ko sala ba ko sala te ba to ba payer ba $30 pour la nini sécurité ça ba permis sécurité pena mutu na kata monde de transport na monde ya okumba eza ne permis na biza liwa mutu batika ba lenga ba luka ba makama oloba ya osala batika ba lenga ba sala na kosomba permis eza lokola identité na ngai na boya osomba te mais babalo ba très bien $30 kosomba te si ba bi $10 $20 kende to somba mais $30 mbongo avuta ndako na mboko oyo ekosimba te ba $30 na esimba te mpona ndenge bozoba tosomba ba permis de conduire eza mabe te tokosomba ata ba $30 wana mais parking na biso bamotard ya bamoto eza te bala nsima wana na nde eleki tosombi baplake tosalela bi parking eza te yango wana nde mboka na biso ese bokotika biso ka boye biso toza na valeur na miso na binu te bachauffeur na Kinshasa basengi kaka na bakonzi soki bakoki ko revoir prix po bafacilite moto nyonso ayebana kozala na yango. Oui! Avec Jimmy Mukendi sans filtre, les alliés éditorial, il y a rédaction, il y a KNB News et si kato décortique kaka sujet oyo ezali essentiel pour nabino na cadre ya koyeba ko fungula lisusu actualité selon biso et singeli bolandaka biso en entièreté pour pambate émission wana elekaka en entièreté na chaîne YouTube na biso avec Jimmy Mukendi. Bobo ça na pété ba page Facebook et TikTok et avec Jimmy Mukendi et ezali wana toujours bokili ko s'abonner ebele
pour rater et le côté pokuna et le côté rataka ezalaka te nyonso ezalaka sans filtre bolanda extrait o ezali en ligne. Tozongela dossier ya basolo ya Luanda. Union européenne to éviter ce qui ezali hypocrisie to ezali vérité. Ba ki komona Vital Kamerhe mokolo ya mardi pona koyebisa ye mécontentement na bango na boycott ya masolo o esalemaki na Luanda. Ndenge Rwanda ayete président Félix Akenagi ye moko na Joao Lorenzo. Ba européen balobi ba sepelité surtout na représentant na bango awa na région en Grand Lac balobi ba sepeli ata mukete ndenge esalemaki. Mais quelque part ba congolais bazali ko accuser ba européen esengeli ba yeba yango bazali ko accuser ba européen kozala tout autour à Rwanda talaka Macron ndenge Congo mobimbe se mobiliser batu nyonso babundana bo se rappeler na ba assise à francophonie ndenge nini président Félix Tshisekedi azalaki na tongo basololi bien na Macron kasi na pourquoi Macron asali mention te ya ba oyo bazali ko kufa na este asali mention te na port ya Rwanda na guerre ya est ya République démocratique du Congo mokili esengeli eyeba que République démocratique du Congo batu bazali ko kufa pona nini parce que Rwanda a se décidé ya ko zwa biloko ya ba congolais sans permission na bango pe ko ba ko exploiter yango na ndenge na ko signer ba accord na ndenge na ye entre autres a zui quelques pyromanes bana mboka mususu a tche bango na lokola ba M23 a tche bango na lokola ba nanga babima lokola bana mboka au moment où République démocratique du Congo ezali ko confirmer pe ezali ko lobaka force wana nyonso topé backup na bango ezali Rwanda tozali ko accuser Rwanda na monde entier congolais nyonso telema air ekoki ya ko protéger mboka na yo ozali ko la à l'aise ozali ko la muka à l'aise parce que oyebi valeur ya mabelete mukolo oyo bakoya ko kumbela na kati ya mabele na yo okomi lokola locataire okomi lokola moumbu nde ko comprendre utilité ya mabele nzambe oyo atia ba congolais na RDC atia biso na mboka oyo poto vivre à l'aise to vivre na kimia pe mabele oyo pesa mela biso nde to bisaki nzambe atia richesse ebele na mabele oyo te yango na ba congolais nyonso bendele ko ya te komi kotisa na buzo bate o trahir mboka na yo o sala eloko moko boye soit disant que soko ke kuna lero ko zonga boye okoya okota na gouvernement selon gouvernement ya Tshisekedi makambo wana esi esili donc bato tout ba na rébellion ba bosana o ezo sala masikoyo congolais ko résister tin na dernière énergie na ye pour mabele na ye ekende te mais le roi nzambe ba lingaka Congo mingi nzambe pa nzambe ya ba congolais boye ba que ata mabele ndambu ya République démocratique du Congo et kokene na mboka ya bapaya te wana ezali décider et wana ezali décision na ya nzambe na ya ba congolais oyo balingaka mboka na bango makambo oyo mutu nyonso selon domaine na selon musala salaka esengeli ya telema parce que surtout kanisi ke makambo eza ya batu mususu eza ko concerner ba population vula na vula to kanisa bongo makambo politique ya kokota te makambo politique ya liwa mboka ezokende baza ko infiltrer biso baza ko kota biso na ba domaine mususu awa to komi na phase o to komi Kongola fungoli mwa miso komo telemela batu wana ekomi ko sala mbilinga au nom de la paix batu wana baroya au nom de la paix kotisela biso ba infiltrer kotisela biso batu boina armée biso mo bana mboka to ali suna contrôle ya eloko te pourquoi parce que batu wana basi ba kota biso tina misisa or to boite bozali ba voisin so bozana posa ya cop ya biloko eza pa la biso boye to fandi to yokani bozongo d'une manière légale mais yo continue le pangu nanga oyena ki yanke obenda na ki yanke obana okumbelanga ezala raté biso nyonso bana 1900 biso nyonso ba congolais maseki ezali te botika maseki mboka oyo muto akuzwa yango azati to sepeli pe tozali ko continuer na cadre ya KNB ko pesa bino ba analyse ya solo sans parti pris avec beaucoup de professionnalisme na cadre ya Otobengi avec Jimmy Mukendi, sans filtre. Haute personnalité magazine, mention d'information générale, Oyo etiaka à la une, haute personnalité, il y a RDC, il y a monde entier dans le domaine Nyoso. L'apparition Oyo haute personnalité désignée, Doudou Fwamba, actuel ministre des Finances et République démocratique du Congo, à la une,
100 jours, il y a Doudou Fwamba, action et réforme. Selon éditorial signé Claudine Passa, 100 jours ont suffi pour Doudou Fwamba à initier la réforme de la finance publique et l'administration RDC. Portrait et actuel ministre des Finances, Doudou Russell Fwamba, Likunde Libotaï, avant nomination naïe comme ministre de la Finance, Azaraki ko exercer fonction et directeur général adjoint en charge de la question technique et la réforme na DGRAD. Détenteur, il y a pas plus 5 dans sciences économiques, et gestion, détenteur, il y a pas plus 3 dans finance publique, Azapé na diplôme d'études supérieures en finance publique obtenu dans l'École nationale des finances publiques il y a France. Promotion Simone de Beauvoir. Marié, père de 2 enfants, Doudou Fwamba Azali na carrière Mounene, Oyo, magazine haute personnalité, et Zali ko relevé na kati ya ba page nango. Réunion na ya liboso pour la mobilisation ya ba recette, pour la Doudou Fwamba Likunde, salaire ya ba fonctionnaire désormais disponible le 28 ya chaque mois, avec Yannick Issassi comme président ya comité de suivi ya paye. Onatra MCTC, Doudou Fwamba exécute la décision ya président Tshisekedi. Na association congolaise ya ba banque ACB, Doudou Fwamba Likunde a recommandé ma banque va jouer pleinement rôle na bango. Na première réunion ya Troïka, Doudou Fwamba Likunde a examiné en profondeur ba indicateur macroéconomique. Na DGI, DGRAD, DGDA, Doudou Fwamba a signé contrat ya performance au ekosala que ba service wana et ton disalisu sumbongo na ba kesi ya l'État. Coopération RDC Belgique, Doudou Fwamba Likunde a yambaki Roxane Debildering, ambassadeur ya Rwanda de Belgique na République démocratique du Congo. Na kisangani face à ba étudiants, Doudou Fwamba a zoté ya bonne gouvernance. Na Banque mondiale, ministre ya finance azali engagé pour la accélération et électrification et le développement à RDC. Na FMI, négociation et zokoba pour le programme ya sika ya finance et résilience climatique. Lokola papa malamu oya kipakaba na nyoso, Doudou Fwamba asololaki na DGRAD PDPRC. Na masolo na bango na plus Doudou Fwamba na collègue na ya plan ba exiger achèvement ya première étape ya PDL 145 territoires pe accélération ya misala nyonso oyo une esengeli asilisa. Toujours na numéro oyo ya haute personnalité magazine concernant crise sécuritaire ya Est ya RDC, João Lorenzo, président ya Angola en visite na RDC na président Félix Tshisekedi pour la séance de travail moko sur masolo ya kimia na Est ya RDC. Judith Soumino à côté na ye a fixé ma priorité à gouvernement na tina ya programme ya sika ya FMI. Ndenge couple présidentiel bonoraki 5e groupe ya bourse excellence ya ezalaki pe bien détaillé na kati ya magazine haute personnalité. Na kisangani Judith Soumino a rendaki hommage na ba victime ya Genocost. Haute personnalité magazine awande esika tozali koyeba soki osalaka musala ya solo to pe osalaka musala te. Nani akozala prochaine personnalité tangu mususu ekozala yo. Ekeya! Donc na suka édition à lelo nazaki na plaisir à présenter bino yango KNB News information ezali ko continuer na page Facebook na biso pe na TikTok et sengeli boye bakebo kende pe lisusu ko s'abonner ebele na chaîne YouTube na biso KNB News kuna information était le makate biso tozali wana pona conserver bino d'une manière très professionnelle pambate musa na biso ezali vraiment ko rendre bino service balobaka na français l'information sécurise awa topesaka information en solo information à loengete vérifier pote boye babongo kozala toujours en sécurité pour l'Andarabiso avec impact toujours dans l'idéologie. Neto Mouna lobby avec le même plaisir. Magazine.